Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Oui, merci beaucoup. Bande Kolabiso Balandi, Nabo Mesanu, Nebo Meseni Kolanda, Wabino, communicateur, il y a chef de l'État, Moukantombolo Mukishimoi, Moomai, papa gratuité. Félix Antoine Tsegedi Chilombo, Nabo Sente, Maman Marthe, Napesi Longonia, Nangai, na Daniela Kamwanya, Anthony Tshisekedi, Nabo Sanité, na Désiré Zinga Birianz, Oyazole Sabiso Vena, Lipa ya Fufu, Manyoko Tchena Mai, Banini, et Bimisi Formula Fufu, Nabo Sanité, le secrétaire. On a le but vertébré. Il y a ministère de l'Agriculture, Papa Kalala. Sans oublier, Excellence José Mpanda. Papa Nabiso François Roubota, na Pessimino Longo Nyamakasi, na Bosendi, Maman Nangai Daniel Anseya, na Seni, Maman Aminata, Maman Rosaline Mbondo, Mbonzamba Pambola Bino, na Moussa, vous avez au Sala, vous avez au chef de l'État, na Maman Nabiso Tolobi, Angèle Mpumbu. Nazo bande mission Nangai, na Kobeta, plus actualité, il y a chef de l'État. Parce que ngai na govanda jamais na itandoike na lobelaka un individu, un parvenu, il y a eu de pèse. Alors biso tito komi boye ezali grâce à Augustin Kabouya, à Camille Fumu Chingoma, homme de bonne foi, homme de grand cœur. Yo boya Kabouya yo nani. Munto elele a unifié parti, le seul secrétaire. Oh, il y a Zui Penama solo. Donc, à Zongiseli na base. Base bo géré. Le seul secrétaire. Oh, yo a sombi ba machine. Pour la impression, ba carte, il y a ba membre, il y a IDPS. Toko bete mutabo e mabo côté. Le seul secrétaire wa koti conclave, il y a réflexion. Tous allez biso sur ba Congo to monende de kaki ba bravo et belé puis merci mingi na secrétaire éternel, on a lobby à Camille. Nzamba Pambola. Bozongi bo chef bo l'État, chef azongi po aya kokoti sa réunion bomoni kotaki ya CA po na koyamba ba homologue na ye et puis balobelaki makambo ebele notamment makambo eteli insécurité na est ya République démocratique du Congo. Na kamwe na moni ba dongolo meso. Chef de l'État abimaki na voyage moko ya repos, c'est-à-dire aza nzetete, azali libanga te, aza muntu oyo azali na mai na makila, assez fatigué à un moment parce que le chef de l'État travaille trop. Non, non, mon chef de l'État travaille beaucoup. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans une compétence naie, à quoi gérer même le monde entier. Parce que boye iboye, à kutanaki na makambu ebele. Mais à trouver solution dans makambo wana nyonso. Talati makambo est. Oyo papa biso maréchal Mobutu Atikaka. Oyo Mosé Laurent Désiré Kabila a ko amplifier. Hippolyte Kazembe le kutu ajetaki mien likolo na ngo sukali wa wapi. Mais Félix aye asombika Congo bolola tokisa bwaki kuna. Nyonso ya mabe elimwe. Alobi ngai nazali de père et de mère. S'il faut mourir, je vais mourir. Parce que peuple oyangai na konzimate ngai Félix na ya ko gérer bibembe a konzimate na bokonzi na ye amona ba congolais chaque fois bazali ko kufa bazali ko lela insécurité nazo pese longonya mingi chef de l'État alali pongité à côté conseil des ministres ba makambo ebele lo ba mino ya kati oyo ezali ba réalisation oyo ezali réussite ya chef de l'État nazo betele mabo makasi na ba warrior nyonso oyo ba accompagner chef de l'État na bo sanité na sécurité ya chef de l'État Didier Baitopale na bo sanité Freddy Pinzi o bazali kolala te jour et nuit bazali toujours ko veiller na sécurité ya chef de l'État Major Anthony na IPH na IPI na PCP Longonya batu ya boye loko Major Anthony Nzambe atie loboko bazali wana bazali ko veiller jour et nuit pour na kokengela mboka ezali likambo ya malamu nazali ko banda actualité na ngai pour na yebisa bandeko ke chef de l'État azali na kanda ya makasi. Le chef de l'État est en colère
parce que ba énergie oyo nyonso yazali mettre en pratique pour que kimia ezonga à comprendre que ba dongolomeso ya mitema mabe oyo bazali na loposo ya pembe bazali sima ya ba bêtise wana. Alors il y a en tant que papa, en tant que père d'une très grande nation autolobi à RDC, azali solution, fachi solution. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réserve de l'Éternel autolobi, c'est la réponse de Dieu. Naoyangoana, chef de l'État, azali ko silisa ba chantier nyonso, tomoni notamment partout oyo balelaki na makambo etali telo tomoni déjà na Kasai misala ya avancé makasi ba école moko moderne ba tableau numérique tala kaka bana ba ki récréation bazolia na récré bana bazana ba bus na bango oyo ramasaka bango. Est-ce que biloko boy na régime nini totika komona yango na 3 ans mboka kufa pendant 50 ans? Est-ce que vraiment pour le babilo quand il faut un courage na c'est plutôt que lelo na ye naza na pitié ya mutute naza ko pesa longonya na ngai na service nyonso o ezali ko accompagner chef de l'État notamment na tobani na ANR services spéciaux crime la police tobandi na auditorat militaire topesi cours d'ordre militaire topesi bande ko na biso de miap nzamba pambola bino musale ke toujours kitoko tomona ki lelo na zoe sabino que les warriors autolobi Désiré Nzinga Birians a telemi lokola mwana mobali pour ala musaba site agro-industriel agricole nyonso o ezali sur toute l'étendue ya ville ya Kinshasa. Lelo asimbi nzela akei na Iteya kolongwa Iteya akokende na site ya Nkwadi kolongwa Nkwadi azokende na Bukangalonzo po batu balobaki trop que azomona na te il faut na Bukangalonzo aya ko sepela na bandeko oyo bazali ko sala kuna bayebisa ye nini ezali ko tambola na nini ezali ko tambola te yango moni azwi initiative ya kokende na Bukangalonzo po akende koswana na bandeko wana ndenge atiaki saki ya farine to pe ya masango eza toujours na 20 000 francs. Est-ce que loko boto ko bete ya Désiré Nzinga Birians na maboko te saki ya semoule eza 62 000 mais ye atiango kaka na 20 000 francs lelo tozokende deuxième année aza muntu ya ko féliciter makasi na pesi pe longonya na ngai na bandeko nyonso bazali ko sunga pour que réussite wana kende liboso na moni bandeko na ye oyo bazali ko sunga ye tomoni bateo mekenge o bazali toujours pembeni ya CG bazawana lisu likolo ya lisu po veiller pour que makambo nyonso kende na nzela ya malamu tomoni ba bile bayombo tomoni ba cordon Mandela ba kebano bango tu bazali kolala te tomoni ba président Vasco bazawana toujours lisu likolo ya lisu. Alors ngai en tant que parlementaire debout comme tozali na vacances parlementaires bientôt là tozose la mot d'ordre ya hiérarchie pour que tozongela l'activité na biso ndenge na bomesa ndenge to mesani ko sala yango na sepeli pe lisusu ko pesa longonya na ngana service ya protocole d'état ndenge bayambi bapaya bayaki disposition sécuritaire za kitoko embouteillage ata ya mukena nzela zalaki te. Est-ce que pour embouteillage za nzela te il faut kaka bapaya bayaka po nzela tika la poelele tozoyeba te finalement nani azali ko sala nini nani azali PCR, nani azali PP, nani azali PEM. Mais PP azali police policier. Musala ya PEM ya PP ezali ko kanga ba policier bazali ko se déambuler sans ordre de mission ni feuille de route. Pendant que les autres bazali na misala pendant les heures du service yo ozali ko yenga partout. Nde musala ya PP yango wana. Musala ya PEM ezali kokanga ba militaire PEM police militaire mais nazo comprendre te tout le monde sait faire roulage na éviter c'est que nanzela mbongo ezalaka mingi bato nyonso bakolanda mbongo yango na bengi général Amuli papa na biso na bengi général Kyungu na bengi pe mon inspecteur provincial général Sivano Kasongo ba veiller na eloko wana ezali kofingisa chef de l'État balobi tala Félix makambo tomonaki yango na temps ya Hippolyte mais awa temps ya Félix est comme une des plus pure
Au lieu si là, mais comme il n'est plus pur. Ministre intérieur, Daniel Asselo, Beta CT, na sepela l'autre fois, na moni yomoko ou appréhendé au kangi roulage en pleine action. Mais pourquoi pas qu'on ça les lots quoi nous ça la ronde. Ça là yango. Ça ne va pas. Biso toujours par rapport chaque jour. Nanzela moi été. Ngai na suggéré kutu bakanga batu ba sa ba demi terrain. Muntozo uta selembao 500 akomi mola. Muntu akomi mola 500 Willery. Muntu akomi Willery 500 Académie des Beaux-Arts. Académie 500 Tiville. Est-ce que vraiment c'est normal? Biso tolobaki to komi to changer makambo ebele. Mais bandeko wana o bazali na service baza ko sunga chef de l'état te. Concevoir par la face. Baza ko sunga chef de l'état te. Chef de l'état zo munda ye moko yango na interpeller même na s'appelle na premier ministre Sama Lukonde. Sama tellement la mouka tellement. On vous défend chaque fois. Bon la mouka bo sa musala pour le peuple, pour la mboka. Balobi gouvernement sa mesa elo côté. Non, gouvernement sa mesa musala kitoko. Mais réaménagement et un téléchargement. Oh il y a ça la musala te to yebiye. O sala ka te yeba ke musala na yo esili. To tia mususu oza compétence wana sala. Donc ça musala baza même pas 10. Soto tangi bato ça musala kitoko. Désiré Zinga Birians. Tomoni José Mpan. Tomoni Fuasa Robot. Tomoni Daniel Asselo. Tomoni Mama Samba. Tomoni Nana Manwanina. Hein? Nicolas Kazadi. Double brassard. Malgré les lots, toujours le belake, réserve budgétaire et mati. Mais c'est grâce à Papa Gilles Alingete, hein? Les patrouilleurs. Nalo baka papa na ka détournement solo. Kota zali nzamba pambola. Yango na lingi ko lobake sortie médiatique ya ndeko na biso Jean-Marc Abound et ezali non événement. Eza non événement parce que IDPS ezali océan. Soko toki kopo moko et ko l'accepter que kopo moko ma elongwe. Donc c'est-à-dire que as rien na temps o ya yela ki na IDPS. Les seuls fondateurs, les seuls esprits. Hein? Mukwantombolo papa otobi B50 mukonga nzoko minwa pembe esekele ba angelou papa Etienne Tshisekedi wa mulumba Derez mémoire kota zali na nsele nzamba pambola yo na musala malamu osalaki na mokili. Mais tokolinga jamais muntu moko aya ko salir sacrifice aya ko salir image na yo to pe ko ternir yango. Biso toza ba descendant ya Etienne Tshisekedi wa mulumba o tozali ba fils aîné ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Mukishimwa Mai, le président le plus mbingazor du monde. Maboko pembe. Yango bomoni AK-47 a telemi. Alobi l'UDPS ekotika la ko demeurer na désordre te. Ekotika la jamais kozala de UDPS. UDPS ezali kara moko ya Etienne Tshisekedi wa mulumba. Otobi IDPS état d'esprit. Tozali derrière CG Augustin Kabouya. Oyo lelo a organisé parti. Tozali déjà ko lobela koma tokokena maponami. Ndenge nini tozo préparer ba député. Na sepeli to na ba entretien na yena ba sectionnaire, ba cellulaire, ba fédéraux. C'est vraiment bien fondé. Et je tiens à lui féliciter na ba effort. Oyo yon sazali ko fournir pour que mboka o lelo ezoela mususu. Par l'entremise, il y a parti au pouvoir IDPS. Somme de l'habitude que IDPS est en désordre. À l'Ukuta, IDPS est en stock. Mamoutezo ke malam. Nayango nazali ko profiter pe ko sengela papa nangai Guy Bolunda Bompate ya onapak pour que Sama Lukonde atala pe makambo na bango ya budget annexe. Onapak déjà musale banda bazo évoluer kitoko. Mais si le budget annexe zate ba travailler bazo souffrir. Sama Lukonde ozo kate nzamba pambola bino bo toucher oyo ya malamu pour que lelo ba entreprise publique ait respiré na ndenge ya malamu. Nazali ko kita pona koloba ke
makambo ya Jean-Marc Kaboun est engagé kaka ye comme il y a lobby que chef de l'État azali incompétent akokosala eloko moko te mais azomikosa azali komikosa parce que azoloba wana eza le contraire. Et d'ailleurs, chef de l'État a pu réaliser 80%. Il y a des promesses soit tenant un discours pendant la campagne électorale. Vraiment, ça réussite. Comment on a réussi? Bon, tangela biso te que a réussi dans le domaine tel, dans le secteur tel, à la kakabino boy. A bisa biso makambo guerre à est. Yangona tozali kokende déjà na suka. Boko yoka ngo lisusu te. A bisa biso gratuité enseignement. Tozui gratuité enseignement. A bisa biso makambo ya babus. Tozui babus ya ba étudiant. A bisa biso makambo ke oh non boko mona lisusu ba chantier te na ville Kinshasa moso de mouton ndenge bandana ndenge sukeli. Lelo so de mouton sila ba sepela. A bisa biso akofungola banzela otolobi ba route secondaire. Lelo OVD avec Tumbachike la musala marche kitoko tomoni lelo banzele zali ko salema na ndenga osakana te. Hein? Baveni du marché sila tozu baveni ba ngiringiri baveni makanza ozui basayo ozui baveni lokola ba shaba direction shaba misale betami kitoko lelo tomoni bango bakoti na ma campagne na aller verte musale zo ma kitoko mais comment yo koloba ke chef de l'État a réalisé tel lokomoroté au moins que le discours est déjà à côté. Biso tozali IDPS. Un combattant, Muntu azali na philosophie, déontologie à partir oyo, à côté le matériel au babiloko à lobby. Yango moni, ba frustration eza mingi. J'en profite de l'occasion pour na bisa vient ngai oyo atenaki ba discours ya mabe Frank Djongo. Frank Djongo azali muto oyo nga na considérer makasi. Mais nazo regretté à se laisser faire et puis manipuler par un homme qui n'a aucun député. Mais Frank Djongo biso zana yo na 7. Tuzana ba Claude Vwemba, ba Chaloupa de Rez Mémoire, tuzana ba Steve Bikai, tuzana ba Fayulu, tuzala kana ba vena biso ba Roger Lumbala, hein? Ba Claude Vwemba. Tozalaka biso nyonso kuna mais obundi makasi yo vandaki na prison ozolela ba torturer yo neti babomo mais muto yoko biso na prison c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Frank Djongo yo bimisa biso to bimi na bandeko bakoya na se lelo zo trahir lit eza trahison yo te okotenir ba propos tenir na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand je parle comme ça, j'ai mal au cœur. Ce n'est pas toi. Yo te. Na yo kiango na lobi mais peut-être azo miye bate. Yo zolo babongo. Siko so zui batu ko dio mindongala. Yo kaki aloba buzoba. Hein? Baloba buzoba te. Mais pourquoi yo ko se laisser faire? Le vieux me connaît très bien. On est en 2011. Tozo vanda ngana ye pa na ye na cité des anciens combattants tozo solo. Jour ba yaka ba kangaye. Ngai na ba élément na ngande tout salaka résistance na cité des anciens combattants. To risque ba vie. Jour ba jokri ba bulletin de vote na pousu. Ezo le na cité des anciens combattants na Mbiza. Ngamu tuna kalma hémorragie wana parce que ba bulletin nyo solingeke sila. Na pekisa batu na yeko benga yo monesco ekita wana ve ozobosa na idéologie bien ndeni politique ya théâtre te politique il faut être constant ezate lelo lobi boye lobo changer biso to ba tisekidiste toza la constance na moi jamais kabundo wazobeta tolo ngai fils aîné Tshisekedi ebo Félix Musani ebo Kabuya ebo ngai yo no kaka boye kaka Kinshasa chancelier ko pamba secrétaire charge okoki yango te o déposer IDPS c'est ça état d'esprit soto mono so bloqué ba combattant to chao libanda c'est ça l'IDPS ba ike na pesi bango mbote mingi force du progrès ba parlementaire debout tout ba communicateur tout côté bozali na pesi bino longonya na musala kitoko bozali ko ça pour la chef de l'état na bosali organe de base te ligue des jeunes ligue des femmes
ba fédéraux, ba sectionnaires, ba cellulaires. Boko ba toujours na chef de l'État et puis parti na biso. Nazali ko kitana likamusus bona kolobela papa Jean-Pierre Bemba. Papa Jean-Pierre Bemba nzamba pambole parce que azalaki visionnaire, azalaki prudent. Voilà un politicien. A comprendre que ça la lecture dès le début. Atali Félix Soson amina ki ebona kokete. Nazaka pembe nada maana ngai. Enta benga pena bana gemena. Bana gemena biso za bana mike. Ana gemena. O mona mpulu wapi. Courant o mona ngwapi. Mais lelo mokonzo tozwi lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bobe tele na maboko makasi. Mutu fuza quand même reconnaissant aux amuté à malam. Bana sud ubangi, nord ubangi. Première fois bamona courant. Biloko ane zalate. Mais Jean-Pierre Bemba, il fut premier vice-ministre. Premier vice-président, pardon. Azalaka na mboka oh na 2006. Boyebi yango te. 30 juin biso to machete. Boyebi tawana te o tension a kosakana te. Hein? Moi bazali ngoma, bazalaki ba Robertwa, ba vient na biso ba Abdoulaye Ndombasi. Po peut-être ba miso ba yena ba makamoko lelo o tengai na IDPS, yo bi IDPS. Et tout ça na ba professeur Dino, tout ça na ba professeur nani ba vient na biso to zu ba Masamba, ba Rémi. Hein? Tout ça na ba vient na biso ba nani ba nani ba vient na biso tout lité na bango. Hein? Bino boyebi idéologie te. Voilà Kabuya zo pela mabe. Yo uti no so wapi, ozo yore lita Kabuya. Tala muto Kabuya na bien. Au moins que Kabuya azala na taso ba bete et machette. Peut-être au kanisi kazali 100 jours. C'est un combattant ya Tongo. Aza grand combattant au Saganati. Tobunga raté. Batu babanda masolo bazali. Oye 2 jours au CPL, si c'est que chef de l'État aux 8 mois poste. Comment le boy est IDPS? Vous avez IDPS depuis quand? Vous avez IDPS depuis quand? Si Kabilo Kouana, bon gardez vos propos na bino. Nazo linga nazo nsa négocia marka bund. Soko lo sa ba base na yo, mais tika comme chef de l'État. Na ba propos tenir na yo ki place te otangi ke akokite na eloko boye, akokite nelo. Maintenant na kotangela yo ba réalisation chef de l'État. Cour constitutionnelle, Tovandisi Masolo. Justice, Tovandisi Masolo. Majorité parlementaire, l'Assemblée nationale, avec le pilier, le pilier, le professeur Mbata, Viembo sur la pointe. Sénat, complet. Entreprise publique, tout on a tout frappé. Bientôt, mandataire. Oui, mais ça va que non. Armée, Kitoko. Sous contrôle, il y a chef de l'État. Ce qu'on a dit que chef de l'État a une compétence. Il y a un parti politique. Charge au Kimi. Pas à IDPS. Ça là, il y a un parti politique. Il y a un IDPS. Pour que vous parlez de il y a un ici qui est si vous avez comme mon aïe, vous avez grand T. IDPS c'est océan. Tu refous là. Jamais tu refous là. Ngai musala nga kolobela ba réalisation chef de l'État. Aza ba officier makasi ko ba Nicolas Kazadi. Loko ba papa Gilles Alingete. Ba Désiré Bihians. Na mupanzo tali CP de lobby. CP na biso Mukeba David. Conseiller nani na biso conseiller spécial. Ya chef de l'État. Professeur. Taylor Lubangu. Mutu ya Maïli. Yango nazo senga bandeko na nga chargé de communication à la présidence bala muka. Bon envahir réseaux sociaux botika tenter. Eric Nindu la muka Eric Nindu la muka. Bazo yelo ba faux communicateur. La muka na pongi. To peso indusa. Beta boy, kanga boy, nyata boy. Omoni porte-parole ya gouvernement. Ala muka sikoyo. Patrick Mouya. Eh non beta Patrick Mouya bato te. Nazali ko sala obèse te. Patrick Mouya a commis ce côté ngalinga. A beti boy pas réplique, c'est ça. Tu parles bien français. Er na lobisco bien no boy, est-ce que nazali ko s'acharner contre yo?
Nabeta muyaya za baba muyaya zo lamuka te muyaya lelo muyaya lamuki nde musana biso ya ngwana yana beriki ndindu lamuka tika basket lobela ba œuvre chef de l'état oza IDPS toi na temps perdre te 2023 yango dans quelques mois nazoleka sikoyo nalobela DG ya CNSS DG CNSS Jean-Simon Pouti na kei vers na Jean-Simon Pouti Jean-Simon Pouti nazo lancer message na nga Sama Lukonde le chef du gouvernement toyebi makambo ezoleka na CNSS yango nasengi na chef de l'état ayebisa na chef du gouvernement ba nomination ba engagement ezosalema na CNSS ba faire sursoir yango avant que biso totelema na créneau to banda ba action à grande envergure to sengi na DG Jean-Simon Pouti DG ya CNSS tika konome batu ngai moko na ya na Royal na CNSS ya Royal tango wana ezalaki wana na koti na ciment na salle wana kutaki batu ebele biso tomena ba investigation na biso na beta yango ba nomination ezosalema na CC na beta émission na lobela même Mama Del oya ministre à portefeuille ministre du travail biloko ezosalema na CNSS bayebi yango tosengi batika si réellement ba engagement ezali kosalema to dénoncer yango batika ko engager batu na CNSS nanya signé ordre wana nanya signé ba engager batu kuna ba engagement tribaux ba engagement bozotia bandeko na bino bozotia ba membre famille na bino botika konome batu na CNSS chef de l'état yoka eza message yo tozwi biso musana biso ezali investigation tozali ko dénoncer to accuser muntu te so ba dénoncer ezali ko finga muntu te tozali au service ya chef de l'état muntu ko intimider biso azawa te so moni mabe moko foto belela nazali ko kita pona koloba na makambo etali régie des eaux na sengi na mokonzi ya mboka na makambo etali régie des eaux bazwa ba facturation ba mbongo nyonso efutamaka na banque initiative wana eza malamu namoni na bakartier mayebimaka te ba compteur ezali mais jamais okomona agent ya régie des eaux akota compteur ezalaka te ba prix forfaitaire ezokocontinue c'est-à-dire que mabe ezali yango nasengi na DG ya régie des eaux tala baduki na yo nyonso basecteur bamagui ezosalema na basecteur kitati na terrain tuna baabone baprix forfaitaire sikoyo bacompteur oyo otiela bato mosala nango nini parce que ma ebimaka te baagent mpe baya kota bacompteur te mais bozobambaka baprix forfaitaire nasengi na chef de l'état bafungola compte ya régie des eaux ya chaque secteur pour ça ne va pas bazoya bato bakorrompre bango bambongo mboka il faut totelemela eloko oyo lokwa corruption il faut totelemela yango ekofaire avancer mboka te biso tozali badéfenseur ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso totalaka mbongo te mpona défendre chef de l'état fo apesanga mbongo tozolobela babien baaction baœuvre ya Mama Denise Nyakeo nazwaka mbongo te mais je le fais par amour parce que j'aime mon pays Mama Denise apesi babourse awa azalaki te ake na mobembo bato bazwi babourse bakoma mosusu baoyo mpe bakei bakoma mosusu Mama Denise Nyakeo ofungola misu balingi babebisela yo projet yo moko opesaka bourse tindaka bato na yo bajean bakitaka sur terrain bamene bankete babourse wana bato bazwa bakenda te pour ton information ekomeli biso na matoi
eza biloko bamesana kosala temps molai. Tolobi opération moto toyoki yango, opération moto, moto moto nyonso azala na casque, azala na plaque na ye, azala na gilet na ye, et puis azala na mikanda. Mais c'est bien. Sikoyo bambongo nyonso ya pénalité wana na omona bato bazo na maboko na banzela. Mbongo ane kendaka wapi? Oh monsieur tokangi na ville awa. Un monsieur, un individu là, abîmé pas na ye, sans document, sans fait de route, sans baisse, à tellement boulevard, tout au long du boulevard, baza ebele. Soit disant ba bureau de. Mais si vano ka songa boya ki système wana. Donc boko ezaka ka ba pexi lelo lobezongi, suiviez zate. Suiviez zate. Moto zobima et vers Sarambong. Moto, au monde la police wana. Je vous dis, ça ne va pas. Objectif, c'est ça qu'on régule nzelate, qu'on contrôle l'infraction, et ça, objectif, mais ce n'est pas comme ça que le pays doit fonctionner. Toujours des chefs de l'État, aucun matière, il y a douane. Douane, bokitsa douane. Douane, ezaya komata. Hein? Moutole qui s'est mis tout cas, au moins, moutole qui est dans Mambasa. Pour mutuka ekende este Goma ezokende par Mambasa ekitina na Nairobi na Kenya kuna apa lukia keiboye oke biso to na port na biswa port ya bomezali ya mata des ali bato ba komo kima douane tracasserait les qui na ba frontière douanier hein ça ne va pas chef de l'état beta CT Mukantombolo beta CT s'il faut sanctionner. Et puis l'on a battu nyonso wana ba umeli wana to tia batu mususu to changer na nu image to kotika bango tika baza ba éternalité ezate ke bango nde baza libre expert na la matière to zana bato ba yebi yango ebele baza libanda circuit. Chef de l'État, aidez-nous yango to sengi ordre ezala la ville à Kinshasa. Je suis là pour soutenir la police et les autorités du pays. Bosali ordre biso tozana pona ko limbola yango na population batosa batia en pratique. Mboka za mutu te mais biso foto to samibeko tozala mokonzo be moko. Oza ko kamba mboka mobimba. Eza pula ete toboy libertinage na RDC. Toboy libertinage. Ce qui va faire fonction moko boye poste moko boye au métier en place en Zambie. Non. Oza moumbu ya population. Na mona bato alo bela peut-être oh non Félix Bonabi boyebi mutu wana te. Félix est né dans une très bonne famille hein. Poto ba politicien ba ko ta politique lelo po ke poto ye da ke nango kala tongo. Akenango tongo. Donc, non, j'ai étudié en Europe, j'ai fait ça. Il y a tant de poto, il y a danger. Avant, il y a parlé à danger. Il y a un moment où il y a un côté. Alors, on a que moi, le mbangu, pendant le bel makamoezo, le kana inikin. Na lobeli, bande konangai, ba papa nangai, ba grand frère, ba professeur ya inikin. Bozonga batu, boza batu ya mayele. Ça, c'est notre pays. Bano boza kotangisa kuna baza bana na bino. Mais pourquoi bozo créer babilo komoko boye? Salaire ba futa bino kitoko, ba oto zwa mituka, ba prime na bino bozo yango, mais grève bino bozo luka pona bosala nini? Grève ya nini? Papa Jean-Marie Kayembe, nazo féliciter yo parce que le recteur ya Inikin a boyaki makambu ya grève. Na chef de l'État va sécuriser ma casse parce que na kati ya ba professeur tout ça ba professeur oyo ya mabe bazo ko tia koko jambe pour que ba programme chef de l'État est élément. Ba professeur commerçant o ba yana Inikin po ba misale la mbongo. Objectif à oteka syllabus le lopé José Mpanda beaucoup marché wana. Côté EP numérique. Tout est numérisé. Sikoyo satellite payé, wifi ofele. Sikoyo oteka syllabus nene. Hein?
professeur commerçant baprofesseur lokola bataylor azalaka deya na balare eza te yo ye okoti nikini 2 jours okoma créer barubrique soko olingi otangisa te tika inikini kende otangisa na baécole privée na bauniversité privée otie Félix Antoine Tshisekedi koka jambe yeba biso mpe tokotika yo te. Ça c'est le pouvoir du peuple. Un pouvoir ya peuple to mériter yango to boma muntu te po to zo pouvoir ou to simba manduki te po to zo pouvoir ou na biki na fei lelo fachi beton avant simboka kimia botika motema mabe Félix andika muna moto te mais bo vana ba réseaux sociaux bo tindaka bana na bino na bo tia maloba monoko bo pesa mo ba $100 mais yo pe ba tinda yo oya ko finga oya koloba mabe ya chef de l'état zala mayele po yo okende kuna okena muntu te okende na muntu te. Ça c'est quoi ça? Trop c'est trop. On en a marre. Cette fois-ci au sakani to cheyo place sengeli. Oko intimider batu te. Yango bomona ki ndeko moko soi-disant opposant ndeko wana kenda kisangani boyebie comment nani soki Fayulu akenda kisangani na sepe na bandeko peuple congolais fungoli misu. Nanya vota kiyo bisote bisonde fachi. Nanya vota kiyo bisote bisonde fachi. Est-ce que biso mutogenda ekuna? Eloko ane bomie mbalamo. Yo sa na opposition. Nga na uti na opposition. Ya ko kanga ko beta ba gaz. Ko lala na kasho. O se soulager na bidwa solo. Sikoyo nazonga lisusu. Na opposition, na kozonga te. Excellence Lambert Mende Guta Boyango. Opposition, eza boy. Siko tout na nga opposition na Félix. Papa, mai bandoela na mai, na ba shawarma, ba ela mino na ba beefsteak, ba hamburger, ba sandwich, bomela, bolia. Siko yeko toyo, ase molaka banzela. Courant 24 heures sur 24 heures ma écoute kolobate siko bana ba de chic na récré ba damé soda kutu na zawana salaire ne na été so andosa na onini pour tout provision tout andochele na pale yango na lobi luka muntu mususu to pemba ka mususu ke sa l'opposition ngana vanda pena na lobela na nga individu merci beaucoup na Jekoko Mulumba na musalo zali ko sala. Et pas venir sowe kufa na nzela il faut que longola ngo na lobela makambo kala Jantini Ngobila opération n'était le matin kota kasavu balopori ba venir na nyonso be yala garage na garage soki muntu alinga sa garage a louer parcelle a tcheba mituka na lupango maintenant bato basa banzela ba comme une difficulté ya ko sala ba terrasse parce que ba garer tout au long ya ba avenue. Et comme il passe, botika makambo ya ko créer ba garage autolobi, ba garage moko ezali reconnu te, azana documenté, informel. Donc mutala munga na tonga zimu tukachia na bando repaine na nzela l'état. Il fait tout ce qu'il veut. L'état zali. Na ça ba tout l'état zali. Jour ba kokanga ba vendre sur na banque, ba tout no papa naza maman naza donc on pense que l'état zali l'état go bo sarane. Alors pour chiter to mona ki fille ya papa na biso Moïse Chombe o abibi azali ambassadrice na biso na France agenda au moins na président Macron à l'activier feuille de route lettre de créance pour na bande comme sous ba dongomi sous Louis Félix azo raisonner ba grand politicien du passé mais Moïse Chombe na ya yeba qui était les autres valoriser papa Lumumba et bientôt processus pour nous rapatrier nous autres ya papa Nabiso Mobutu et ça déjà en cours en téléchargement donc Félix a ingraté ali que tout le monde a marqué histoire même bana va se retrouver na yango nazo kende siko na ko chiter pour na koloba ke IGF a sala ki effort ya makasi a retrouvé 240 000 $. Oh, tu retrouvé déjà dans la caisse
na banque oyo ezalaki ya kobomba ezalaki ya kobombama na bandeko na biso oyo batiaki yango kuna mpona makambo etali makambo nzela ya bana komema bana na bakelasi. IGF a découvrir yango $240,000 oyo na félicité vraiment inspecteur oyo bakina osala mosala wana. Et puis bolandi na EPST na Mai Ndombe inspecteur wana a détournaki 5 millions, c'est-à-dire que mboka oyo bato bazoyoka te. Merci beaucoup na service ya IGF. Bato wana ya Mai Ndombe kaka bango nde babundisa gratuité enseignement, mais bayeli bino mbongo po bafuta bato yo détourner. Mais papa azongisa nanu mbongo et puis asala boloko. Vraiment napesi longonya na ngai na Nicolas Kazadi oyo lelo réserve na biso, donc otolobi épargne elongo na 4 milliards tokomi na 14 milliards. Est-ce que tu robetele mbotete vraiment Nicolas Kazadi double cerveau? Donc azo sa musala kitoko nazoka bato lobi mbongo ekomi passe, mais mbongo ezalaka passe yo salaka rien yo lingi oyo ramasa mbongo na nzela, mais tu dois travailler. Mboka oyo ezali sérieux mbongo etambolaka pamba te. Il faut ozwa lifuti na mosala yango na pesi gouvernement ba warrior mbote ebele na sepeli vraiment na mosala ezali kokende kitoko na bandeko nyonso oyo bazali ko soutenir chef de l'État na pesi bango longonya nazali kopesa mbote na ngai na ba membre ya gouvernement nyonso na pesi mbote na ngai na colonel Maman Ntimba kuna na inspection oyo sili ko soutenir toujours l'action chef de l'État bango bazali batu ya sécurité oyo bazali toujours ko luka kimia ezala na ordre na mboka na bosanité IG na biso mbote ebele na pesi pe mbote na excellence nyonso bazali kosala mosala malamu na bosanité ba combattantes et combattants oyo bazali toujours fidèles na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'espère que à la prochaine numéro nazo kende siko na ebisa bino makambu oyo ezoleka sur terrain, mais tolobela si tout plus makambu ya bana oyo bakuluna misuso batikalaki il faut tozwa bango bakende na centre ya rééducation, parce que avec Félix tolingi tomona zéro voyou, zéro kuluna, zéro voleur. Na yango na pesi bandeko nyonso ya diaspora mbote mama Pauline Ochumba, mama Marthe Malengele Mbombo, mama na biso Edith Lukanga na bosanité na ba mama nyonso ba soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mama biso oyo aye kovandisa pena masolo etambola kitoko Jimé Weston na pese mbote bandeko tu oyo balingi chef de l'État na bosanité force offensif, et puis maman Angèle Pumbu Nzambe apambola bino pona lelo tosuki awa. Merci beaucoup. Ezalaki abino ndeko Badjo Makolo, le communicateur du chef, porte-parole et puis communicateur privé ya Désiré Zinga Birians 081 57 244 54 081 57 244 54. Na bosanité maman Nelly Bissau oya tonganda kuna avion kota zali na pesi bambote belé. Nzambe apambola bino. À la prochaine. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.